Mbote mbote bande kona bino batali arrête Kilumbu Shembo TV na pesi mbote na ba abonné na nga nyonso opena na koti te po ami abonné a kote pa arrête Kilumbu Shembo TV ami abonné lelo nazaka na sango to pesi na nzambe merci na ndenge alamusi biso ebele bakufi batoleki bango nelo kote baya mwasi baya mobali ya nto so pesa na matondo na nzamba pesi biso makasi to telemawa lelo soki na telemi bona zo bela likwa matanga ngala zana kati ya mboka Australia watozwi matanga tozala ndeko na biso akufi aza mutu angambo Congo Brazzaville aza ndeko na biso akufi atiki mwasi na bana kombone papa Yves o nyonso aza na kati ya mboka Australie ana pef ayebi papa ana pe soko oyebi ete okotuna moningo kosenga foto bakolakso foto nazopesa plus message na bato bafandaka na Australie bandeko baya mwasi tozali kosala cotisation po tozana ebembe zali awa na kati ya Australie na liwa papa Yves cotisation nazo senga na ba mama ngai naza mama na telemeli kote ya ba mama na cotisation tozo senga pote bino mo babiso mutakufi zana makambo o police etala e balobi boye basali boye nde sikoyo nazo senga cotisation avato kunda na mama nyonso oya yebi ki aza mwasi na kati ya mboka Australia aza mama aza jeune fille soko asalaka musala soko azwaka mwa mbongo na musala abota te asunga na mbongo tozosenga eza mbongo muke o tozosenga $20 pamba soko kopesa plus $20 kaka yo oyo ezali ba mama kaka communauté pe kotala makambo wana oyo ya cotisation so communauté eza kote na bango nga natali kaka na forme ya nga ya ba mama nyosa mibengi ya mwasi aza mwasi abota te soki aza deja na 18 ans lekisi 18 ans sala kamsala akosunga na lisungi wana donc tolingi esalema mbangu po avant ki bapesa programme bakokunda papa Yves ndeko na biso toza deja na mbongo na maboko mbongo na ba mama ekosunga biso na kosoma biloko akolia o mukuba kopanza ekosunga biso soki etikali tokozwa mwa kwetiane kotikala tokopesa mama yango na maboko na beleli na bana nyonso Australie na bele na bana nyonso Australie soki oyoki message na ngai salelango pesa mutu mususu ayoki te tanga na pesi message oza na besoin na ngai naza na WhatsApp na nga wana naza awa na Facebook ya mwanyusi nyonso congolaise aza na kati ya mboka Australie na mboka pef tindela nga message na kopesa yo modèle nini tozotia mbongo place nini tozokende kotiela mbongo pote ekota eya kosunga biso na liwa ya ndeko na biso awa naza na mingi te ekozala émission te ezate émission ki ya mulai eza émission ya passe na sengi pe na bao baza zinga na ba ville na biso ya Australie toza na Sydney toza na Melbourne toza na Brisbane toza na Darwin toza na ba Tasmania ba ville Australie boyoki liswana ekweli biso na kati ya mboka Australie na pef na tanga corona ba vie ezotambola te ke famille na ye eya awa ke sa eza passe na motema soki pe boyoki na ozaka ami ya mama arrête ofanda ka na Australie awa na ville mususu papa mama sunga komelanga message na Facebook na koyebisa yo na kopesa compte number esika tozotia to sunga tanga passe bayebaka moninga malamu tanga passe pe na sengi na bande ko na so Australie ba pesi ide tozofongola groupe kaka ya matanga na kati ya groupe wana matanga ekozalaka po ba évolution information ndenge ezokende boyeba ndenge matanga ezokende boyeba ndenge mukoni bakokunda ndeko po batu nyonso bakongole nyonso boyeba esika po eza ba mususu bakobake nayebaki te bele bazana information te mais à partir na ngai bozwi information yo muto yoki yebisa baninga ata ekolo mususu eza te congolais mususu yebisa baninga po biso toza loposo mwindu toza ba africain bande kona so bozana ba ville mususu soki bozana boki passe na motema etouché bino po atiki mwasi na bana azande kuna biso congolais soki bokosunga bocontacter ngai na katia bokomeli nga message bokozwa information nyonso na groupe WhatsApp matango tokotia po ba information bo bakondo koyeba makambo nyonso ba musu bazali toza ba numéro na bango te bo bana koyeba makambo nyonso évolution ndenge ezokende mais na tango na telemika likambo yo moko toza na mboka kimundele
po ezamboka na biso te baya mwasi baya mobali ba mama to telemi mama nda tonga kamboka nde bomenga na lati kitambala noir ba matanga po na za mama nde na telemi mama soka fanisi makambo pe fandaka mama nda pesaka mobali courage po atelema ba mama bo telema na sina tindeli bilo ba message na ba Facebook na WhatsApp presque mama nyonso ape fazu message oya kozwa te to kozwa numéro ne batu bazali bakosunga o tozo fungola groupe WhatsApp ya matanga bakozwa to kozwa numéro na bango bokozwa message ok waza matako yoka o te nzamba kutushe mutu wana bosalela bobenga ngane boki message ona na moni a chete na côté ba mama na lobite côté ba papa na lobite côté communauté pe ko sala musala nango ba papa ba ko sala musala nango cotisation pe ezali pe pona matanga ezali oyo ezali pona préparation ya matanga ke ba mama musala to sala ka kolamba pona mboka na biso eza coutume soki moko ba kotunda après wana ta ko pasa matanga to somba ka biloko mwambo ko tika tropesa mama ndeo nga mama arrête Kilumbu Shembo TV na zui makanisi ya kosala nde na zui ide merci na banyo so basi bati peso ko otiembongo wana il faut ça la signe okangeli nga photo osali signe pona yeba to cha komono na liste pour un jour na komono wana okosunga mape ok zo abino mama Ariette Kilumbu Shembo TV na pesi bino merci message ezalaki kaka wana oyo azana ayoki lisolo na ngai abenga nga na message na kopesa ndeni tozotia mbongo na koyebisa ndeni tozotia mbongo oya cotisation baya mwasi baya mobala mboka mususu bolimbisa ngai bien sûr que boyoki yango ezaka kapasi soki pe ko toucher bino na bamboka musika bozali boko sala œuvre po ezande ko na biso ndako fi congolais mais mingi nazaki intéressé na sana bato ya vie na biso ya mboka na biso mingi bayebi na lisolo te yo yoki lisolo panza pesa molingana na yoki te ok zo abinu mama Ariette Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo eza wo makambo nyonso ozala ngo bezo soko kolukanga lukanga na messager lukanga na WhatsApp na kolakisa ndenge tozo sala makambo ok bye nzamba pambola bino eza wa bino mama Ariette Kilumbu Shembo TV bye.